base de travail, mais est-ce que l'identité peut le accepter que faire un adversaire direct à patron n'a fallu? T'es hasard adversaire n'a été. Hasard adversaire n'a été. Fallait azali et si kazawana donc fallait azar awa na deuxième moutazate, troisième moutazate, quatrième moutazate, cinquième moutazate. Bali mais nazali les seuls animateurs on a tamboli koleka tous les animateurs congolais depuis qu'il y a Tala Banda. Les seuls autant koleka bango tout. Et si on a tourné en Afrique déjà, on a mérité 12 tournées en Afrique. Il y a solo un concert. Dans les États-Unis, on a 5 tournées en Amérique pour 5 fois. Animateur moroté congolais, depuis que mon animation est banda, Lionel et Banza est mamnazo loba. Animateur moroté qui a 5 fois aux États-Unis dans l'orchestre moko. Sauf que à comme on a possibilité na ye moko qui est na ndenge na wana nazanga moko. Et puis sur le na basali ya minene. Mami we dit Yanga leader nzamboyo, yanga leader fali di kape. Oza mobali kitoko me, tsunga malasi pe solo ya kitoko boye tata. Place na yaba. Allez notre père qui est au ciel. Molimo na bango na boki na bangulweye. Bolo bolo, bolo bolo, bolo bolo. Di kape bolo kelo ke toi. Oh lo 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 lo. Na lela grave ngwidi. Place na yaba elinde ya lobako e mwana teteka swidilanga fimbo yango yo Joël Nteka na beta yango ya place na yaba c'est madibe digi la danger so eba allo téléphone donc basiko lelo oza moto yena animation kuta pe ba vie basala bamba limeske identité lelo pe façon yo boakeli na mambo yo pe sina ba voyage na ba spectacle yo betia minene okoza pe na animateur mombo oyo aleki na mambo no bia obozani niveau moko lelo azali en tout cas na roboaka c'est le stram na fali courir les gars sauter des balles mais tout le monde qui va proposer mon à télé ba vidéo ka internet ça bi fali pour pas abenga ki benela kombo abenga kala fancho zonga na tatami musique tika ola na mambo itali mambo wa Gauthier sei bani to zonga na ndule ne to zonga na tatami musique kozana deux grands concerts au livrer na année oyo ba propos bongo er yo zongo na atake moto arabe pembeni ya Aigle. Est-ce que tu as dit que tu as fallu couper kakato guerre izaratonde to ba yokani comment ka nenga bana yo finga ka nenga ka nenga loba mabe ka nenga ko mo loba malamu wana ga ye biso to zana ka pona ko mona c'est-à-dire ndenge kaka abane ko loba na ndenge pa lobi to tala ye kako ma alliance peneati alliance ezate parce que et pas na biso ya rasoki déjà le qui limite donc au moins il faut pas que l'ingara que ça la mutu que ça la mabe pour senga pardon sauf déjà faut aux déjà prudent tant que ça li kambo que l'ingara te ka yo ça la mabe pour oya ko senga pardon parce que pardon pas batumso et les karaté donc voilà quoi quand ndenge loba ki to monaki quand ndenge pe totali ndenge pas lobi mais à bando baksa sous tia ko maman na tonga sali abi bonjour Fali la mougi bien a changé discours l'homme du pétage et puis ngaso na ndimi loko c'est que loko neza pena na mutuya FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métroporte de Paris. Il y a un numéro là-bas. Kouraté numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passant il y a comme 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928.
Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de la télévision Sarabino tout Dielo Mata, vous s'abonnez massivement à vos likes, vos commentaires, ça fait énormément plaisir parce qu'aujourd'hui j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir encore une fois pour vous Identité Boloké, l'un des attaquants du groupe est victime de Aigle Fali Poupa, champion d'Afrique Nayende Torsola, concernant actualité de l'air, pourquoi pas aussi Masolo Yu Arena le 25 novembre, concert exact, Identité Azawa avant de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à PMB Dioza au four au moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Fire Basket, les boss, Fire Basket et les boss, et là je vois directement Guy Basket des continents, patron, je te salue, mon vieux Willy Mouchen, l'unique et le 7 code mondial, pourquoi pas aussi à Djongo Ndaïmen, était avantageuse, patron éternel, Namoni Wanapena Moussika, ya Simon Bidi, Izika chez l'honorable. Le futur honorable Yabana Funa Chiko Lubanda, deux fois maître Chiko Lubanda, deux fois maître Funa Mobima, et ça déjà na Simanayo. Donc tout cela déjà na identité vraiment parce que les lots fanatiques belé bah comme surtout Yambaye quand même te jouer les lots à qui je dis bonjour. Bonjour, grand pote Dielo Mata, moi Nzambe. Et puis bonjour na mon boss, elle trouve Soli Fali Poupa ya maman Nana Ketchup. Et bonjour na batutu ba Nangai, place à bonsoir na bino. Zlatan. Nous zone 1 double G. Zone 1 double G. Donc, est-ce que vous avez dit pourquoi vous avez zone 1 double G? Parce que voilà, zone 1 c'est la mauvaise unique. Parce que les lots déjà bloqués. Dans la makambo, il y a des gens qui ont été arena. Donc on est déjà arena na masana tango fort et puis voilà zone 1 yende na arena ça dit nzela o non balekati double G ali sikoyo ça dire deux fois yanke quoi deux fois yanke ndenge la deux fois maître vena ngai Chiko Lubanda honorable donc voilà quoi. Merci beaucoup. Je pense que tu as sur la arena to beta actualité ba lobi identité bozaki te na mboka bobima gine bobima toujours bobetagi bogine ko livrer des concerts donc trois concerts dans deux pays je pense Ouganda et puis Kenya parce que beta personnel solo parce que tu as que concert na bino ya Ouganda tout le monde a rimé moto internet qu'il fallait beta te fallait aller mbonga producteur mo kuna kima baluka yo bakangaye concert ezalate mais bino bokuma ki avant leader parce que tout le monde a bino derrière groupe comme avant il y a ko rejoindre bino comme qui mercredi boss comme jeudi. OK, beta personne connaît les canons est-ce que zaki na groupe moya batu mo bando menacer leader tonde? Non, même pas. Et babamba kaka libanga na mbumo était là. Donc il a axini ni c'est-à-dire que comme on a biso wana biso comme qui mercredi boss aye jeudi et puis mbala moko to yako kende vendredi to betaki na Arua. Na Arua mboka ya boss mototo et puis les samedi to betaki na Nairobi na Kenya mboka ya dollar Katengura mboka ya Julien Chibanda mboka ya Olivier Biona mboka ya mon commandant Pupu et puis après dimanche je suis sur tozongi ndeto ya kobeta sko na capitale ya Uganda na Nairobi oso na zongi mo simanengo lobaki ba rimer wana sadi biso pe to bana mona ngokaka na ba réseaux sociaux nde tournaki et puis to bandeka ko yoka mais sans quoi to tikali ko mona ni bato moko balanda biso et tikali to ko mona ni bato moko baloba sur Fali donc ezaka nde ba meilleur ba mais ça en fait ko créer ba baisse na bango sur internet en fait. Donc Zali Pena c'est faux en fait. C'est fondé le bien, je pense que le message est passé, bah comprendre l'identité parce que yo bah voyage presque tout, il y a un mouvement aux alarmes, on te va guetter le Luka. Nazara na moins chance à Rosala. On a moins chance à Rosala, donc merci beaucoup. Mais ce que tu as tapé na né bah le balelo, encore une fois, on a vu que tu commentais qui mais encore une fois, on a profité sur na pesa sous la félicitation à Aigle par rapport à ba trophée Zwaki na Frima. Je pense qu'il na Fuma Pena ça fait un bout de temps, aura toujours ba trophée sur Azan nominé. Mais ce que lelo bah tu vas lobby que ba trophée mingo Aigle Zwaki ba trophée moro ya lokuta ya cop banini ba chaka yeye nda zo na nenga ba cop mais yo attaque soldat parce que na mona ko beaucoup de photos dans le profil aussi même na des plans na maboko yo attaque soldat attaque moto rapemi na Aigle ba traiter patron donc na wana ne so eza ba lokuta eza renégocier ba trophée yo ko zo avis na eza ndé na zongi ka sima Dielo Mata grand journaliste donc ezali babamba kaka libanga na mbuma oyo était là. C'est-à-dire déjà mutoloko la king na ndenge nga na yebeli Fali Poupa. C'est-à-dire kolongwa déjà mutalongwa France azwa vol na ye akende tina Dallas
mboka ya ba massa na ngai Saint-Fo Chipamba mboka ya ba honorable Paoli des fois tu alonga déjà kendeti déjà Dallas ba Texas wana moto azwa vol lokola fali pour pas 1000 boss ke oya zali akende pona ba aventure déjà wana eza déjà bilo mo epa na ye ezali déjà ba bilo mo oyo ele karaté quoi donc ezali kara toujours ba créer ka ba rumeur ya ba base et puis ba Afrima wana et invitation pour y a faut pas sentir quelque chose donc ceux qui ba inviter yo quand même il y a bien ceux qui vont inviter, cela veut dire que le message n'a vraiment est commis. Donc musique n'a commis et message n'a voilà batindelio enveloppe oya donc on a toujours ba manango eza na okaka juste ba rimer soki eza ke fali pour pas kosaka bato wana pe ba mekape ko kosa ba kende pe bazwa débat ya nango et ya simple et ça simple ndolo bien merci beaucoup mais na habité ce que par rapport ya ndenge tout souvent là on a mambo tel ba trophée bato musu ba lobeza na question mongara bato musu ba loba pourquoi le matatu nyamba biki pourquoi fali atindaki pays identité te akende za trophée ndi ba monaki pe Fabregas et pas na ba animateur ba ndozo babengaki fali pour ba invitaki et puis voilà akendaki na pesi mbote azaki na mon directeur Edi Badiata ya nana Boduga azalaki na frère na ngai na respectaki beaucoup et jiki tenge azaki na Manolo Baki Vanessa ça va bakendaki bongo po nini kaka faut le kola basala logo muto asalaki non donc biso to tambola ndenge mai ezo tambola ezaki fallait pour que y a eu des trophées na ye et puis voilà il y a eu des trophées na ye et puis na honneur na biso tout ya FVC Mobimba et puis boss azongaki Paris aye alanda biso na place tozaki na Kampala ndenga yaki na délégation Mobimba et puis apesi ngai débord abi bolore kité nango na kin kende chango na palena ke chango na misé et puis nazwaki des plans na ina kiti nango na ke chango kana misé to balinga ni des plans na fallait pe na simba ngana Dallas te wana ngeza na sali le roi bato. Merci beaucoup identité monsieur lelo ce que balobi génération abi you arena parce que lelo l'artiste congolais non artiste monté affrontant dans salle voilà artiste congolais bovana qui ne te betara donc azate na habité sur you arena. Est-ce que concert est le 25 novembre ou pas parce que tout le monde dit que le 25 novembre il paraît-il match à rugby et ça on a capturé des batindi. Est-ce que concert il a fallu zalito ya ndeni match à rugby on eza wapi za na kati ya défense arena ebeta manakati le 25 comme ça to beta concert et bon comment bango soni musique bagondi mabateki biende tolo babo billet sili ça dit bato wana tout billet wana tout bateki ka po ba sroke batula donc tolo bakaka to na kati ya babamba kaka libanga na mbumo etela ça dit bango pe ba hotela babando bambela bango bambuma mais balimbisa po maramusu dielo matériel lo ba troté na minute so pena na ninga bien ezana au temps ya fali so na zongi mukie ndengo tsholo basima awa ezali car non arena wana eza pas vraiment ba congolais ba bengango ba beti yango te eza ba congolais te eza pe niveau nanu ya ba congolais te parce que na Afrique mobimba na ba africain au ba beti si je me trompe pas toi na B des Obouba ouais oza origine sénégalais stoye toza na petit na ngai master na ngai grand prêtre Bernaboy toza na Bernaboy et puis toza la j'espère David peut dire betango toza au moins na fallait pour parler à la 3e ou 4e star 3e si je me trompe pas 3e star africain au azobeta you arena wana mais pourquoi biso moko ba congolais toyoka motema mabe faut dire tout le monde il faut dire sérieusement gloire à Dieu déjà ce qu'il fallait pour pas bêtir et puis l'obipé et cause à pétant musus gaz ma weta y wana pas bêtir l'obipé ko mona pe la mystique a fourmi pe daju pas bêtir yango donc voilà ezakaka donc et puis ça nango zuate fallait pour pas zaka guide yango na benga mikolo sali au drapeau donc à l'équipe déjà bas niveau donc comme pena drapeau ah comme vraiment drapeau de bien mais siko par rapport ya you arena parce que to bi ke batumsu ba chango ya ça dépend boko betongo pe ndambu boko betongo pe mobimba boko betongo pe ndenge ça dépend ça mobimba 40 000 places et puis na minute on a épisode to tirer na moins de 50 billets concert est dans 40 jours 40 000 places pour tirer na moins de 50 billets et puis à billet souka ouais à 60 balles. Donc babillet coûte déjà stylé tout le temps doit sur 40 millions sur déjà stylé donc des fois tête aux ala wana na ba mulopo zoé kaloji boss donc monte au sarante aux ala wana na ba pas d'adijo c'est d'Angola aux ala wana ba Lionel et Banza
mobali ya bato ya mama Kouyaté des fois tu n'as vu que l'identité au monde en a trotté, donc on a habité par rapport à bilingue déjà pour bien bateau baroya na eu arena le 25 bateau baroya balandara identité parce que dans aigle bazali mais identité pas na bateau balingara c'est par rapport ce qu'il y a image est-ce que toro pour ba plein peu les gebele toro et là on est toro so siro ça est la pena ba fanatique tout balingaro ba yo ka pena ke o bilingue toro so na eu arena bayo yoka balingaka yo na tina bafinga ko pe na tina fali obeta nzete na mai baina ko na tina bafinga ko na tina obeta nzete na mai sali au drapeau étoile la mboka ya Congo fali pupa sali au drapeau topesa losako na fali ya sali au drapeau edi badiata edi donc baya yoka sali au drapeau quoi na bengisi pena ba congolais tout exitu biso ba congolais to ozala pour honneur ya mboka to ya pena na ba drapeau ya biso ya Congo to pepa pena drapeau donc et ça la pena bien quoi nayebi ke pour moni biso concert na biso zalaka pas plus mingi vraiment ya ba congolais nayebi ke ba camerounais ba ozaloko ba masananga ba wakaman la fox nayebi ke ba ivoirien ba ozaloko ba demba fashion ba Gilles Tatou et puis nayebi na ba braza to ozaloko na ba Romi Oyo ba Roger Nienge to ozana ba Fatou Sako la patrona to ozana ba Christian Ingani to ozana ba Tony Dao liquidité donc biso mo déjà ba congolais to ya na ba drapeau Lionel Banza et ça la bien to ya vraiment na ba drapeau ba Jean-Luc Kabé na yebi ke ba ozadja na ba drapeau ba Jean-Louis Koufi na yebi ke ba ozadja na ba drapeau et ça la bien ba Milka Raoul ba uta ba Canada ba ozana ba drapeau et ça la bien to ya mana drapeau na arena pour honneur ya koloko. Merci. Merci parce que l'identité toko tababi sans polémique et musique est toujours photo tout nos questions oh le bon rappel pas bande ko batinde la biso babi ces derniers temps dirait fali pour pondérer comme vraiment na rando de tout le bar la musique na biso congolaise dans rando nettement ba guerre pinana bato ebele même ba o auta pas na bona quartier la tena yezo simbate et puis bande ko mususu neto benga clan wenge ko tunaye babi ko n'en parlons même pas donc courant pende les karaté parce que par rapport yondo on a attaque que soldat et victime aux mona ilelo babi ke lelo bato ke na on ndenga to se voler que babi na clan wenge babi misela bino déjà ferré na minute cho bino mal à l'aise au fali lelo na minute donc le beaucoup kati bon mokima ba concert ba fara concert ba kin yo tant que soldat fali a vinu aux andene par rapport ba guerre ba lelo clan wenge tozaka wana place na epsa gyo dielo mata toujours ba bambaka libanga na mbumu était là omoni eza nini parce que biso déjà so tozongi na ba kala naza suna idée ya mutaloba ngo mutumo ba lobaka alobi richesse ya ba congolais eza prenant eza vraiment mutema mabe parce que au mon niveau déjà fali pour paza lelo batu bazo sepela ba congolais batu bazo sepela baza mukie batu bazo sepela te na kozala ya fali pupa una kozala victime una kozala na biso bongo bato bazo sepela te vraiment basé belé na eza lokola au monde tozarati bokanga minda kuna mutu nde banda kuna biso kindi ne landa maika ba pala biso kindi kanga malwa ba école ba sala chic donc lelo ka nda kuna bino bolambi soso ndako ekanga mina bino balambi matembele lobby ka nda kuna bino wana bolambi libata ndako wana balambi benang pondu ya limbondo ya pamba c'est-à-dire ba sepela karaté mais ba nyo kwa mapena te ba comprendre ka qu'ils attendent na biso vraiment au pena neti lelo jour tozali na asire bino za nango temps ya fali pupa donc bonyo ko mana bino te to ebige ba olinga biso te bon ezaka pona boulot yango pe to ebisi bango ka ke focus silence base na biso ezaka na travail base de travail mais est-ce que l'identité peut le logo accepter que faire un adversaire direct à patron na fali te aza adversaire na été fali azali esika za wana donc fali aza awa na ce deuxième mutazate troisième mutazate quatrième mutazate cinquième mutazate quand ndenge lipasa bambonga za na Afrique du Sud et puis ba sixième septième de bato babandobuna en tout cas pene Karéali Makasi père nanzo biso e Karéali Makasi excusez tu t'imagines neti na week-end moko to livrer des pays pardon na semaine moko ça dit ozomona maki vendredi bo beti na Uganda mais lokola na Lubumbashi na bango na Arua ali bozongi susu capitale na bango bo pom symboli vol temps boye Kenya
okomi na Kenya wana ndango bododi concert na Kenya bo vide jour bo vide concert tongo nango pambolongo su boye kapala donc faut la pena faut la mana matière faut la mana matière et puis Kenya répertoire mususu toye boye Kampala babini sous répertoire mususu donc ils appellent lisusu likambo ya répertoire est-ce que bo ça là ba tube eza vraiment ba tube voilà quoi. Ouais, ils ont battu de bien Formule 7, ils ont 7e album, il a fallu pour pas naïbi que yo aux arana au bois qui peine album belé ba single. 7e album il a fallu pour pas il y a 5e album il a bloqué identité. 5e album il a bloqué identité. Obi ki a obi 5e ba raisonner ce que ba merveille ba bloqué yo pesara na album na générique mais ce que le lot bloqué de réception ce que le 5e album na yo. Na album tu es bimes que générique qui n'est yo senta que vous travaillez à la hauteur depuis vos allants est victime ça veut dire générique yo à tête besti yo rolongwate. Ouais ba générique vraiment ba générique était belé ba générique était belé lelo nazali na 13 génériques déjà pas fallu pour pas sur aux unités ba générique le là ba Asle is back des ara déjà ma B place na ya ba mami we di yanga leader nzamboyo Yanga leader fali di kape oza mobali kitoko me tsunga malasi pe solo ya kitoko boye tata place na yaba allez notre père qui est au ciel molimo na bango na boki na bangulweye bolo 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 di kape bolo kelo ke toi oh lolololo na la grave ngwidi et danger déjà Asle isbag ya danger soroye ba générique le rôle ba DSD ba foignan tete place na yaba elinde ya lobako e mwana teteka swidi langa fimbo yango yo Joël Nteka na beta yango ya place na yaba c'est amadibe digi la danger soye ba allo téléphone et puis soye za danger mais migolo toi na Formule 7 Formule 7 place de on ga fula mon pepe wana kende suna ba technique belete to yeka an le fula mon pepe yango ene zubango ça dit Formule 7 yango zo me mabiso na bamboko no ba kenda te pour année prochaine to kende ti ba Bali oyebi Bali ti ba Bali la capitale la Colombie ti kuna sous des fois Formule 7 la mystique kuna cheval et en fait éléphant ça ra transport na Bali donc mboka ya bangula ki Berni place vient na déjà dit les têtes à outar parce que bosala on ndenge ni leza ya non ndenge ni po boko zo ba contrat tina ba Colombie kuna na kati solo ba est-ce que bozo sala batib ezali batib ya vrai parce que bisone message ezo koma et le matin nako saute nako sa pe bat ba olanda ngate omoni mamwana tukozala ya fali pour pas danger wana magamutu wana biso victime zo mona danger bongo et base ezara boulot base la musique ya bien la texte ya bien la danse ya bien et puis voilà et puis richesse na biso ezali boss azana entourage ya bien wana sko kati boss azana entourage ya bien zwara ka ba grand prêtre Soule Kauka honorable biso to simana yo bambote siga ali honorable Soule Kauka déjà Soule Kauka zawana yo entourage okutana mutuloko la partie saraza pa okutana mutuloko la Jolieli cerveau okutana Argazul Zulman ya kati cerveau OK na fiston coloqué Zapater fiston coloqué mon vieux ya commune kin depuis vient na biso ya deux fois kinois c'est-à-dire aza mwana ya kina ape mwana commune kin donc entourage déjà ya bongo sko ke na mi ki le so kufi kuti faire gagner la merveille kuti ejigi ting wana tout waka na cerveau kuti Manu Lobaki Vanessa cerveau okuti Edi Badiata ya tile cerveau mon direct Canada okuta ba Eric Ndondoboni les boss cerveau Prince Tukuzu cerveau Mao Yogo cerveau Kelly Charleston cerveau toke États-Unis okuta na ba Gary Wele GI cerveau okuta na Bibi Lamour cerveau okuta na ba Orbrin de Tramenzini Sadem San c'est-à-dire tous ça vraiment entourage
Et c'est très important dans l'artiste. Mais ce que le lobby boit un entourage bien au lelo na lobby qu'ils ont question malgré tout mambango l'équipe mais bah lobby au moment qui on a journaliste mon congolais autres très fali Gauthier c'est membre muti na ba parquet avec fali à ça la carrière na ye mobimba na ba maçon je n'ai que yoza pembe na fali depuis era zo ba blog mo ya ja wana na biki ceux qui ba taki derrière leader na yo maçon c'est que bino pe ba pembe na c'est que maçon je zape kana kati yo ko lo baneti ni era mutato tenir ba propos bon pona yo ko lo banini. Bon, on a évité jour en soki madame na ya lambelaki nini parce que na évité quoi. En fait azalaika conduit un sentiment. Azalaika conduit un sentiment makamba lobaki ayebaki yango te yango monika fallait ka ekende bongo. Voilà parce que balobi boss aloba eloko moko abiso kozo kosa vaut mieux oleka parce que sokozo kosa ozaka wana ba okangayo. Siko supposons mutu abanda carrière na ye wana kaka na kokosa azo avancer kati na kokosa ti lelo ka na kokosa frère dans tous abatu yazaki conduit un sentiment na part na ngeta ke musulman bila fata donc nzambe ka limbisa ye quoi ayebe mambanda lobati nzambe limbisa ye d'instant to chute de malembe par rapport à entretien absolu lelo maintenant to ba siko lelo aux amoto yena animation kuta pe ba vie bazala bambali mais que identité lelo pe façon yo boa kelina mambo yo pe sina ba voyage na ba spectacle yo beti ya minene okoza pe na animateur mombo oyo alekio na mambo bien obozani niveau moko lelo azali en tout cas na roboaka babambiaka pe babwaki mais siko ngai nazana mwana nazana nazui moi chance moko na temps moke ponga pena na bima na kalate ouais nga nazali taka na bimi après ba Bercy zali na ndota la massa na nga na TV na pesi mode siga les grands animateurs bon animateur Bercy Simoni mwana mwana nzambe apesi ba mode siga dali nga na ndota la ba Bercy et puis Nathalie soit déjà na bandota la Bercy et puis siko compter Nathalie ba combien de personnes même ba massa na nga grand animateur mon frère mon poteau Jimo Omo babi mage matango for na banda otala yi wana na parler na otala babi pas d'akomoda siko moi avantage naza nango parce que lelo na roloba nazali peut-être parmi 2 ou 3 animateurs au na kozala nazali déjà na 5 albums na orchestre moko on a déjà un problème et pas ba animateur c'est un problème parce que ba animateur biso to kana mo ba oui quand des batreta biso ba tala ko to mo ba so biso to longola bongo to chango pena na bic na papier to comme ça on est architecte quoi. Voilà déjà na 5 albums déjà na orchestre moko c'est très important ça pena rare na ba grand na ba masebele ba na kuti et puis likolo nango et nazali déjà peut-être les seuls animateurs congolais depuis makambo ya kiatala ko banda na yebi ke ba grand prêtre ba ali lokola ba brigade Sarbati na yebi ke ba grand prêtre mal qui tonche dangwe ba ali ba big up moninga ya ba Bob Denar Sukambi Makitosh mobali ya bato ya Makalonji bazali déjà ba grand prêtre ba ali mais nazali les seuls animateurs on atamboli ko leka tous les animateurs congolais depuis kiatala ko banda les seuls otamboli ko leka bango tout. Et si on a tourné Afrique déjà, on a mérité 12 tournées Afrique. Il y a solo un concert. Dans les États-Unis, on a 5 tournées Amérique pour 5 fois. Animateur moroté congolais depuis que mon animation banda Lionel et Banzaïb Mamnazo Loba. Animateur moroté qui a 5 fois États-Unis dans orchestre moko. Sauf que à comme on a possibilité na yemoko qui est na ndenge na wana zanga moko. Et puis sur tient na basali ya minene Grand prêtre Bill Clinton pas bêta Bercy mais au biso to bêta en 2020. CNN pas bêta Bercy au biso to bêta en 2020. Grand prêtre Tutu Kalouja bêta pe Bercy au biso to bêta en 2020. Et grand prêtre pe na PC mot de Siga Ali Bob Jamusket Wololo. Ba Bob Jamusket ba bêta à l'époque na grand prêtre Papa Wemba Kokoba ba bêta à l'époque mais Bercy au biso to bêta en 2020. Yeb sanga soko na ke Wembley. C'est-à-dire bango tuna ba animateur et bazo sepela pena na ke défendre les bango cause donc na ba catégorie pena
en tout cas nazana nunga moko pena nga moko. Vous avez merci beaucoup de vraiment la souka na yo mais ngalo belo mo parce que les babaka artiste wana artiste na biso pamboka donc c'est le sram na fali courir les soutenir de balwa mais tout monde qui va proposer mon na télé ba vidéo ka internet ça bi fali pour pas abenga ki venir na kombo ben ya kala fancho zonga na tatami to zonga na tatami musique tika ola na mambo itali mambo ba Gauthier sei bani to zonga na ndule ne to zonga na tatami musique kozana deux grands concerts au livrer na année oyo. Bah pourquoi bongo er yozo mon on attaque moto arabe pembeni aigle est-ce que to kolba que c'est on a fallu copeler kakato guerre izarato ndeni to ba yokani comment ka nenga ba nayo fik ngaka nenge ka nenga loba mabe ka nenga ko mo loba malamu wana ga ye biso to zana ka pona ko mona c'est-à-dire ndenge kaka abande ko loba na ndenge pa lobi to tala ye kaka ma alliance peneyati alliance ezate parce que et pas na biso ya raso qui déjà le qui limite. Donc voilà quoi. Bah moni mutu même le matin, eza pona mambuku tu ya ba mambolobi ya frère wana donc na ko na ba terrain wana te pona limite que na cheba ba ya polo boya ye boye donc na ilanga mambo wana te pas vraiment pona ye. Au moni mutu, il faut pas ko lingara ko salaka mutu ko salaka mabe pour senga pardon. Déjà faut aux déjà prudent tant que ça likambo kolinga teka yo sala mabe po oya ko senga pardon parce que pardon pas battu muso et les karaté donc voilà quoi quand ndenge loba ki to monaki quand ndenge pe totali ndenge pas lobi mais abando baksa sus tia ko maman na tonga sali abi bonjour Fali la mugi bien a changer discours. A changer discours, merci beaucoup à Identité. Tu comprends la souka on a évité ce que ça na les camarades par rapport à émission lelo mot de la fin non par rapport à entretien na biso ya lelo et puis ba mbote na bato balandio surtout ce pour ça la biso sou ba merveille ba plaisir na voix na yo ba cri na yo c'est plaisir à bato belé parce que bato ba zelara obi que to zela ipe na stade des martyrs batik la presse na tik la puis moi chant en fait il aurait bomagi na stade des martyrs bon pas vraiment il aurait bomagi na stade des martyrs vieux zagi mambo ya temps ezagi mambo ya temps voilà. Et déjà biso moko boss déjà zagi na stade déjà biso pona kota na stade tozwaki moins retard mukie full tellement bato elekaki voilà et spectacle à stade des martyrs Maxime normalement so zagi fallait to beta 2h30 to betaki 1h05 déjà temps comme moko c'est puis biga biso répertoire il est moins belé donc toi déjà na ba plus de 180 tubes en succès donc tant qu'à Zalaki, mais nega to lo baranzambe atika rabana na été to yasko na double stade des martyrs année prochaine. Ouais, double stade des martyrs donc des fois te bat c'est là mais avant on a toujours kende déjà Wembley et to kende déjà Arena donc Arena nega na lobby ba congolais surtout biso et na ndenge pena nzambe to ya pena na ba drapeau to ya na drapeau en tout cas et ça la pena. Et ça la peine bien quoi côté na biso ba congolais et puis à part ça tout ça sous na super date tout ça à Londres le 8 décembre Wembley à Londres wana donc tourning sango mais wana pe grand prêtre moko ka mutabeta rango à l'époque grand prêtre papa Wemba papa Mandabeta papa Wemba et puis moi na épée biso pe ba koko na ye donc tozo betango awa na décembre mboka ya ba mulopwe zoe kalonji mboka ya ba masananga Romeo Ninja mboka ya ba Gepsi mboka ya ba Elegato Nino Betito mboka ya ba Shiny Stone mboka ya ba Viena ngai China Mbenza donc des fois te mboka ya ba Bob Yangana mboka ya ba Trésor Kandole ndeko ya Jean-Marc Kabunda 520 giga donc tozala wana susu donc ça va nzamba malamu. OK bambote pona batutu et vraiment ba soutenanga au bâtiment privé au batika rapalete na pesi mbote na grave ngwidi Gasti Masamba ya Talesh Masamba et puis na bosanité Guy Basket hein double continent mwana bata malamu donc prêtre moko malamu et puis Fire Basket Mila yo ebesika to uti Muchiribara chambre de monnaie Muchiribara chambre de monnaie diable. Merci beaucoup boss et na bosanité vient ngai
bazwa tout mais batikela ye bijou quoi fedelo quoi industriel bambo théâtre mon ami les boss Bobby chez Birode na bossani tel international Gelor Kanga et puis j'aime bien mes enfants Gelji bébé Sublime Césarine et puis petit Julien Atnel Kaeli Césarine donc voilà Doris la parole Tony qui a la Japon Nzambe Azamalamu. On est ensemble quoi. Merci beaucoup, je pense que ça n'est fini. Est-ce que tu as le roman parce qu'on a clôturé? Bien sûr. Voilà, bien sûr. Est-ce que tu as le roman parce qu'on a clôturé? Moulou Mwadjiboué, ah, Moulou Mwadjiboué, ah, Moulou Mwadjiboué, ah, Moulou Mwadjiboué, lolo, ah, lolo, Dikaprio mwana ya Nzambe, mwana Lupemba, trésor yaba, likema kengo na trésor mbemba. Trésor Mbemba, bâtiment privé, Didi Luzolo, Bambo Théâtre, Nzambe Azamalamu, on est ensemble. Totiga Mai et là. Merci beaucoup Nadio Lomata. Puis Bigara, ici quand tu le matasquin. On dirait la single Maturo Fona Pakola Talibanga pour Touti loin. Dans la boîte Radio Maturo, je faisais na part nanga et puis frère nanga na caméra Bambo. Merci beaucoup. On a PMB. Ata bambisi bayebi PMB Nzambe Azamalamu. Bangangana likolo bayebi yo Ozamalamu PM identité. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça n'est fini. Un grand merci. Nabatutu Balandi Bisobo, s'abonner massivement, vos likes, vos commentaires. Ça fait énorme plaisir. Un grand merci aussi à Guillaume Melon, un très bon tonton depuis Suède, Nasaluo, Guy Basket, des continents prêtre, Nandera Moukete, Fire Basket, les boss, Nasaluo, Sugo Zali, Namono, on appelle la musique, les sous donc, qui a fait Didi Bokonga, de Lyon, je te salue. Donc, Batutu, Balangaradia, le Motabatutu, Balandarabiso, Balobi, et Tikelga, moins de 50 billets. Bokende Bosso, on a eu Arena le 25 novembre, Fali, pour Padicap, Azali, parce que concert est aux Alawana. Donc un grand merci aussi Nabatutu Balanda Radio, Matabatutu Balangarabiso, les patrons de Jongonda Imen, Namoni on appelle la musique, Chico Lubanda, des fois mettre le futur honorable Yabana Funa, et je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi. Bye. L'homme du pétage. Et puis, on a son animé, c'est que l'on a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez n'y a commis 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928.